Capage TV. Capage TV. To sepeli na tema kaleson. Simba pe libele mukie. Okosi. Nzambe. Wana na okoya. Nini mwana mwanso yo abalite abotite me libele seni ekwei. Kuna likamuna muti ko expliquer ya libele. Libele zokwe ya pamba. Pardon ndeko na ngai ede ngai na. En français. Alors, le problème de libelle, en français, on parle de saint. Normalement, c'est contre les games. Nous voyons nos fils, nos filles, qui sont nos filles proprement dites, qui se promènent en sexy, en pleine ville. En tout cas, nous déplorons ces comportements-là. Nous ne savons pas. Maman va bénir, papa va bénir, ma casse, babi, lobela libelle. Lobela libelle. Alors, peut-être beau. Nzambe maman nangai. Batu ba bengi ngai ba féliciter ba lobi ah papa. To mona ko lokola mutu eso sala te me ba te muso yaka nango ya makasi. Kaleson. Mais ozangisi kaleson ba soda. Nga lobi te. Batu wana na nyabo sakana bango. Ah bango. Oui. Papa, you qui no toucher kaleson général Kasongo. Oh. Maman me bako kanga yo. Bakangoko. Bakanzi bako omoni ngai. Omoni basoda balinganga bwani. Na simba ka nyonso. Me basoda tika boy. Ane. Yuki no simba ka leso ane. Benyi ngai o mobiki sazo lela basambwisi ye po ya pesi contribution ya $10. Nga lobi mobiki si. Kolela te. Yoku to pesi 10. Est-ce que ma mission va payer cette année? C'est ça. Tous plus de 100 000 artistes et comédiens. Naba ba yebani, naba ba yebani. Si. Mais pour tout kunda mutu moko et rendre la vie difficile. Makasi. Si ko ba oba nyoko makasi mama Capage ba oba yebana te. Devi bo soki na longoli lamba ya kisi on a simela kisi. Na koka ko lobate na miso ba. Ezabo point. Soni makasi nazo kokate. Même na langage na ngai yo comprendre que muto yo aza bien éduqué. Mais c'est na comédien belé na scène mal éduqué. Na libanda pa scène mal éduqué. Tozo monango ben Paulinho suna Congo ba koma ko benga ba mama Kalunga. Bakoma ko benga bango be exaucé. Bakoma ko benga bango mwana mama nanga ye. Bachanga na YouTube. Jérémy. Nicolas dans le téléphone. Nazo te ya siko. Jérémy. Mama nanga ye. Bachanga na YouTube. Ba filmer ngai. Impoli esuka na théâtre. Na vie normale faut dire. Na kati ya théâtre. Tout surtout manika ye na théâtre. Nzambe na ngai manika ina théâtre toyoki yo côté ya ba Bellevue ba lesi mbongo afinga côté ya ba Sila manike yo yakabu yebisa biso asala soka sali yebisa ngana za mama kokima ka mbula na mupepete. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Capage la gamme de beauté et Rude Beauté. C'est très normal et dans Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé ya opakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalila yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa mpe bisoda mpona kobebisa monoko te rete ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo no tala bakento muto koso to ba biso ta pembe avant batalo na le bando ta biso na misa donc zéro kento oyo mona ke batache moko esalinga ya mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta
soso pa comme mafuta oyo ozwi sérum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommander bino ba gamme ya Rite Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas vous là Rite Beauté ana ba produit malamu pona koposo na bino oyo zona ona ba kento surtout nazo mettre c'est botala ana Bomon déjà ba kento ezate ba noir ezate misatu na ya musona likolo na tingani kana Rite Beauté. Rite Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rite Beauté. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. En tout cas, la scène était inspiration et Zarapena et Makasi. Merci à Olanda Bisso, vous allez belé partout dans le monde, Bolinga Bisso, Bolinga Kapash TV. So vous m'avez dit que la scène c'était c'est que nous avons Dadi Zana Bisso, tout bon ça déjà Bapanti, tout bon ça déjà Koseka. Bisso quand on a Koseka awa, nde tozo rappel message pe ba conseil, ba te belé ba sepela ki na
sujet à caleçon en tout cas et ça là qui vraiment bien ba terminer na babongisi basi ya TikTok pe babongisi basi ya YouTube partout babongisi en tout cas les autres dans ba sujet touche à tout mais en tout cas to ko sepela na sujet moko auto ko yela dadi lelo dadi boni Mama Kapashi vraiment tata pambola yo nde ka kolobi na si ya naturel boye na moi kinga kati o ngape na sala logola papa na ngai Joseph Kabila Kabange Atenda papa Zali université zo continuer kaka Yakara okay mais loko bazo regretter papa zo beta batu kara menga mwana na koka karate oui nga oye toye posé le sa lobagi nga makambo papa na nga Joseph Kabila Kabange ya kara ya université ya kara ya institut supérieur ya kara nga na koka biloko wana te na senga pena papa limbisa ngai tikabo ngai oboti na obana mais mwana na mwana azana forma mutu na ye ne baloba kokobota mwana okobota motema te topesa bango mbote ko na mama vraiment oui surtout mama libanda mboka na yebisaka ba congolais botia loyengo botiaka na Kinshasa eza Congo te Congo eza munene Congo eza tika ngai mama na nga Olive Lembe Kabila ebiete mwana na ngai maladi na ya mutu ebwaka ka yeba place oyo to komponaka te baluki ngai na monani te telefone ekangami mama ke ye moko ozomona et pourtant tango mama ke na ba côté a Goma kuna ba Bukavu batu ba reklamaka mama otiki mwana pona nini mama ni mama Olive Lembe Kabila initiative please ye akei ko liana bato yo omoni moi de la femme tonyo to fetangwa mama talité na Kinshasa mbumezo beta te mbumezo beta na Goma tika to kende ko consoler ba mama ya Goma c'est ça azapena bo mama calculaka maman Olive na ko beta masasi bien calculé a calculer le bité et ça li bien makasi côté ba Goma kuna na Bukavu ba mama bazolela na kendo consoler bango na laita bango liputa na fete na bango moya ba mama po moni na ba moment ya ba guerre batuko kima pasi makaza ka kota ba mama surtout ba mama bazana ba bébé ba mama bazana ba zemi yo ute ko mema zemi awa oyoka kinenge salaka siko na moment ya mbuma c'est okimandeni osuka zemi kutumbule bandie cheo mala lezi moye bimie cheo mala lezi siko kuna na moyi na mbula na mbuma na ba grenade. Est-ce que maman n'a pas osé kimia? Jamais. Merci maman ni maman Olive Lembe Kabila. Totali na ba vidéo na ba wapi na ba TikTok partout. To moni penza boyambi. Eza dona yo. Ba tu pena ba yambi maman d'une manière au senti pena ke baba na ko luka mutu nini ko consoler bango. Maman Olive Lembe Kabila ke ko consoler ba maman na biso ya côté kuna ya Goma ya Bukavu ya ba Masisi ake consoler bango. Ozomona epesi kitoko yango mona yembelaka enzembu wana na tina moto aleki ye azate mama Olive moto aleki ye azate kota kosunga moto aleki ye azate mama ni mame toyoka ngo chochela biso ngono ngiyo poko mi fan club nzembo mama waro mama ni mama Olive Lembe Kabila initiative please OLK mama bobo tueza lolenge na yo kosalisa bato eza habitude na yo koyokela bato maweza comportement na yo olamu epolaka te mama kado akopesa yo nazomona te tika na peso ata kado ya loyembo oyo yango nde kotikala libela na libela mama Olive moto aleki yo azate kota kosunga mama Olive moto aleki yo azate kota kokaba mama Olive moto aleki yo azate kota bo mama Olive moto aleki yo azate motema malamu mama Olive moto aleki yo azate mama na biso mama Olive moto aleki yo azate Kongo mobimba mama Olive moto aleki yo azate mama ya baka difficile mama ya ba solution mama
ya ba religion nyonso pe ya ba congolais. Mama Olivlembe Kabila na pesa ye nini mama oyo nani akutana na yo atikala lolenga yaki mama Olivier mama mama sociale mama kabita na biso mama. Merci pour la nzembo wana te oyemba pena bien na loba mama ona bien na pena ndo po honorable mama. Oui, surtout ça. Ozomona mama Kapashi na pesi bandeko nyonso ba congolais partout bizwa mibino bambote ya wenzambe tata pambola bino biso to kutani. C'est ça. Pe ko kanisate lokola mama Kapashi to kutani ngano to kosukisa mokele. C'est ça. To kosukisa te toza baleki nzela. Ndongo mona ka mwasi moko ya kitoko ya pemba lali na kati ya cercueil. Ndenge pe un jour yo pokolala. Ndenge pe un jour ngana kolala mama Kapashi kima problème. C'est ça. Kima masasi, kima batwa nyongo, meliwa ozana place ko kima ngote. OK. Mama Kapashi, nyonso ya mokili, oza capable, ozana pouvoir ya ko kima yango. Mais eloko moko na ko yebiso lelo. Juba tshela yo. Ezana batwe belé ba kutana na ba problème même na niveau politique ba kima Brazzaville. Oui. Ebele. Lelo phénomène diaspora, phénomène combattant. Bango nyonso na basala ni bakima ouais moko na moko yebilika muni asani akimela batu mususu bakima kaka ba problème te ke ba misusu eza gouvernement pesa ki mbongo. OK poso muna même ba maman Olivlembe Kabila batu baela ka banka ba projet omuna alors lité akana na projet mo boko kutani sangana mama te bazwa projet ba pesa mbongo akima baza ebele makasi bino bato botungisaka ngai ye na projet moko liti akana memanga pa mama oui aza mama na ngai zelela benga mama na téléphone na miss na yo tika ye eloko siko na intimider la batu ya ngwana na kaza numéro mama oh tika boy moza na ngope oui ezali landa na Landa osomona c'est-à-dire kima nyongo kima batu nyonso yoko kima zwa mutuka na yo tia filmer kima bango meliwa mama Kapashi eyake tunaka te tunate eloko elekela kanga na tunaka nzambe ngabi nzambe mama oyo azana bana 8 bana o baliaka kaka soki mama oyo aluki mais on permettre mama kende bano batikala na ba âge ba 2 3 ans nzambe obongisi nini pona bango ye moko nzamba yebi lelo bakola batanga basape na université basape ba continuer na ba mboka oui ebele nzamba za na contrôle koleka même gouvernement ya mboka na biso oui gouvernement mboka na biso baza na berrer pona nini bango bazolinga nzamba kita sala nzoka nzambe sacha mayele nyonso kati na bango motema malamu esala mama batu babengi nga balobi papa pasi ezala nango na Congo na ya turo yo eleki e mama nga pe na sentir yango eza facilité dollar emati biloko kolia mati transport emati na yo katongo etanyo bakitisi transport ngabite babandaka bongo te banana carburant oui bakitisi transport bakitisi mais ba chauffeur babenga na tefu abi papa bandi mabe tika bo abana na carburant sani ekita nde transport ekita ozomona eza loko ozopekisa bato komela whisky mais okangi bezini te c'est ça suka nango tosani tokomela kaka agene landa mama Kapashi Landa batu babengi ngai ba féliciter balobi papa tomona ko lokola mutu ezo sala te me ba te muso yaka nango ya makasi kaleson mais ozangisi kaleson ba soda nga lobi te batu wana na nyago sakana bango oui papa you qui no toucher kaleson général Kasongo mama me bako kanga yo bakanzi bako omoni ngai omoni basoda balinganga pwani na simbaka nyonso mais basoda tika boy ane yuki no simbaka leso ane o simbaka leso la police tika boy ya des miens
kuna ba mekakate tika ba kaleso na ba wefanda kimia pokune zaka ba pesio teni ba pesio pena kaleso ekoka na couleur a teni basala bongo l'état pesa ka ba na kaleso couleur na bango ya vert so vert mais siko ezo dépendre na mutu nenga zo batelela Nesiko ba tubaye ko benga ba lobi papa to sepeli na tema kaleson simba pe libele muke okosi nzambe wana na okoya nini mwana mwaso yo abalite aboti te me libele seni ekwei okosi ba mama bolimbisa toza na mois de la femme ndeko na ngai seka longoli te seka nini Mundela Zamayele. Faut qu'on félicite Mundele. Nandeni. Natangu nakala technologie zala kate. Adana Eve tangu balie mbuma. Ndoyo kabatu mususu tangu mususu mbuma likagwe. Embu ezalaki mbuma ya koftirite. Ezalaki mbuma ya boyebi. OK. Mama Kapash. Na Hollanda. Un jour mukona ko sala to kolobate. Héros accueilli. Tika boy. Héros vivant. Nazana ba matière est belé. Un jour soko ki na sali église ko kamwate. Nzamba ebi singa bandi ko orienter ngalobilité ya bima na buzoba. Sala église. Bientôt na ko bima me botika na saka na muke. Nazana no elenge. Botika na saka na muke na zelenge. Ba so sa église. Ba ebi singa te nzambe nda ebi singa lobi. Banda déjà ko se préparer pour nazo longolo na busalité wana kalate. Ochela de la foi libaya. Te na ochela mututé. Na ochana na recommandation nzambe. Mama Kapashi Adana Eve tango ba eko so buanya to ba eko so boyebi ya sena moya mokili ba eko reconnaître toza mitakala. Ba bomba ka bisika mibale. Nini? Misika misatu pardon. Bazui bakasa to poswa nyama ba bombi na mabele. Babombi liboso awa babomi na de bula fufu de matako tangu babombi yango eliko loba nini eza ba place o eza sensible eza ba place ko kotika ngo polele te même yo moko soko tika ngo polele ko sentir mu pepe makasi ezo beto kuna na sala constat wana mu pepe be ko beta ndelo Internet va balingi kuzoba. Makasi, bali penande bato kwa yo. Mundela eko comprendre pourquoi mutu ye moko na bo moto na ye ba yebi siete me a protéger ma belle. Abombina na awa, abombina na sima. Nde mundela eki ko sala sous kilote. O ba bengi na kombo ya temoto uti ko lobela kaleson. Sikoyo eza na pamba te ti mundela sala soutien bano bazokola lelo mama soko yebisi lata soutien eza nde boswana na mikolo musuko bayebaka te omoni mutuka soki pine toboki batiaka yango kriki mpo balongola pine wana babilongola pine batia bakende kotia mupepe baya kosani bazongisa soutien na libela mama eza lokola kriki nalingaka na te na ba exemple wafo benga mombote te iyo poza wana ozona na mama Kapash mwana mwasi soki alati avandisi soutien na ye bien okosentir mpe nzoto esenini efandi bamama bolimbisa na sote ya par rapport ya bapele nde bato babengi ngai mama Kapashi mwana mwasi lelo alingi alata na ye elamba sans soutien siko ntango azolata soutien te à tout moment ndenge azotambola te ndenge azokiba mbangu mama ezalobota te yo moko ozobebisa libele na yo abebisa libele na ye ndenge nini bamikolo bayebisi ye yaya lataka soutien oza moto ya libele monene mbumeleki lata soutien ebima te kaza moto ya pidere te naza moto ya pidere mais fo nateya mpo bato bayoka mama Kapashi bayoka testo baminere mwana mobali ate akomi na 90 libele ekobima ye te ekotikalaka na position ya botamaki
oyo toyebi na mokili ebimakeza ya mama nzamba bimisaka ngo na tina polo bemelisa mwana libela mwasi ekelama te kaka bongo bongo yango zomona meme na ba musicien ba yembi balobi ete mwana mobali atikaka libela na kimwana moke akozongela ngo na kimukolo wa vie rambo na équipe à Kepoto. À Kepoto. Na le cœur. Na le cœur hein. Boton 17 changwa. Tata pambola bango. Voilà. Maman Kapashi. Daddy. Ba mikolo ba bengi ngai. Ba mama ba bengi nga ba lobi papa ba bengi nga makasi ba bi lobela libele. Lobela libele, lobela libele. Lobela libele, lobela libele. Ya lokuta te boye. Nzambe mama na ngai. Nde nazote ya bandeko basi okoki kobebisa libele na yo moko pona koboya conseil ya bamikolo ozomona okobebisa ngo yo moko faut protéger libele na yo tango bamikolo bazo balata soutien nengo ozotambola wana baku wana bamouvement na nengo okenda kosala bamouvement soki olataka soutien te ozosilisa libele équilibre ozomona mama Kapashi eza temi na ngai te mais lokola batu ba déclarer balobi papa toucher pe yango nena lobi te na meka pe koloba mwa muke kaka ndenge permettre nga na loba nde tozosenga na ba jeune fille o nano abali te o nano aboti te misusu na baboti bakoma bongo sikoyo eza pe na basi mususu aboti aboti me libele koite ba o baza libele muke aboti pe mibale misato koite pona nini azeba ko batela pe ko protéger yango basala soutien na tina komi mona te kenzoto na ngetelema na boma bango te ozomi boma lobi na mweko ko esthétique wana ekosila tolingi e continuer esthétique wana lelo tozomona bato ebele ba mama bazuko kwa kote ya bana te etika ye bongo tika ye beta bango te ebeta bango ozomona mama Kapashi na sala kapeli kamninga bato bazobenga ngai ndeko mwasi ndeko mama lata soutien na yo yango tolo na yo tope mabele na yo eza pona oyo akomema ona ndaku na ye oyo bokozala na ye ensemble eza pona mutu nyonso te soki yokomi kosala ngo mpona esthétique mokile mona lobi ekosukela o mabe mabe nini alobi otei kitoko mabe nini alobi lelo mpe otei kitoko kimi bétise lelo mpe na sava nalobaka bétise na lenge te okomi mpe na progresser bato nde bazobenga papa lobela boye papa de partout bato bazobenga omoto nalobi likambo ya kaleso basoda bato nde babenga ngabi te tika boye ngai bamilitaire nasimbaka bango te po bamilitaire komeka te basilisaka mutu mayele na segonde yakolakisa oyo monaki ntango ozosisa kolakisa batandi yo wana dadi namoni likambo ya cotisation mpe ezosila te eke ezongi ya gabi eke ezongi kuna mpe bakofingana bake ezosala mpena kitoko te bamisusu balobi bafani na bino nde bazotya trouble bamisusu babi mingi ya gabi omoni yango ndenge nini yo paster voilà nga mpe nayokaki yango mama Kapashi bato mpe batuni ngai yango sisi mais kolobela ya liboso nde yango nalobela ebandaki na cotisation pourquoi ekomi cotisation parce que musala oyo biso tozalaka eza oyo biso tosalaka plutôt mama Kapashi eza le bienvenu te na mboka na biso oui tika boyo oyo babengi théâtre oyo babengi maboke initiative ya kosala cotisation sans koluka ministère ya culture nasepelaki nango makasi po biso moko bakolo nzoto tokoki mpe kosala koleka ministère ya culture kasi te landa te oyebi artiste aza nani landa ndenge nga naza koexplike yo tomonaki ke occupation na biso bazokipe biso lolenge esengeli te artiste aza mutu azoservir mboka mokolo akokufa fo mboka apesa nini eservi ye
mais tant que mboka ezo servi yete dernièrement na uté koyoka soni ebembe ya ndeko na biso moko maboke 6 mois soki mama te ntango mama ye adekante nga citation na pemi mais na bandeki kosala bemission mingi te navandaki na se mpo nasala matanga navandi na se mama adekante citation topesaki ye merci yango nalobaka boye ya malamu bato bakotelemela yango mpo elongwa. C'est ça. Cotisation eboti makambo ebele. Babengi ngai o mobikisa azolela basambwisi ye mpo ye apesi contribution ya $10. Nga lobi mobikisi kolela te yo kuta opesi 10. Est-ce que bamisusu bapesi ata 10? C'est ça. Toza plus de 100 000 artistes et comédiens. Naba ba yebani, naba ba yebani te. Mais pour to kunda mutu moko erandaka biso vie difficile. Makasi. Siko ba oba nyuko makasi mama kapash ba oba yebana te. O yebana te akufi. Liwana e etelinganaka. E komanga pona ba famille na ye. Biso to koyaka ko se présenter lokwa ba ninga na ye oto yebi ye wana pe mwana na biso tonde ko na biso ya comédien. OK. Mais matanga attention. Wana mbua okaisa ngali ayo nengali yaki mwana wana na njili. Na meka pe ko lobela likama mbwa. Qu'est-ce que tu as dit 5 kilos. OK ko boko la mbwa. C'est ça. Oza zobate. Oh Mama Kapash, ebi ke bata mokili basa maele te. Makasi. Na sepela ki nengali yaki mwana ngo. Te. Lisumu. Lisumu biboko la boko la mama. C'est ça. Biboko la boko. Ozo boko la nyama oyo kwa kolesa yete. Lelo na Kinshasa soso akoma fazer. Ozo tu na yango ferme ça wapi. Soso ba encadraka ye. C'est ça. Omoni ba ndeko na biso. Na Kinshasa soso akoma pela fazer. Molimo mwana biso pe mana na kimia po ayeba kine likambu te to luka kia na mokili makambo ebotami ebele lana mama Kapash na tiki na makambo abatu tika no batu epesa kitoko te problème toza nango eza boye bandeko na biso ba artiste pe ebele ba mimona kalokwa ba yeba mingi. OK. Bazan expérience ya nyonso. Mama Kapash mongane na zabo. Ezana ba comédien mususu na kwa kopusa na pembe na bango te. Ba kotisa nga batebele ba kamoka ngai ye. Devi boso okute na ngai. Olobake te. Mutu asala biloko na sa kwiti. Oui, osala na sa. Bando ki ba utiliser ka ye. Makasi. To créer devi. Ozo apela na devi. Devi bosuki na longoli elamba oyo ya kisi o na simela kisi nakoka koloba te na miso abana eza bon point soni makasi nazokoka te même na langage na ngai yo comprendre te mutu oyo aza bien éduqué mais c'est na ba comédien belé na scène mal éduqué na libanda pa scène mal éduqué bandeko soki to lobi to yebisa président Lombe asa la sélection ya bato baza ba comédien na papa masumu bato ebele ba kolonga bango na monde ya comédie. Oui. Na théâtre aussi impoli, na vie normale pe ça impoli. Tozo monango, be impoli nyusu na Congo ba koma ko benga bango ba mama Kalunga. Ba koma ko benga bango be exaucé. Ba koma ko benga bango mwana mama nanga ye. Ba tianga na YouTube. Jérémy. Nicolas dans le téléphone. Nazo te ya siko. Jérémy. Maman nanga ye. Ba tianga na YouTube. Ba filmer ngai. Impoli esuka na théâtre. Na vie normale faut dire. Exaucé. Pourquoi beaucoup mi comme mango ti na vie normale. Malgré grande sœur na ngai. Excellence Fitik honorable Maman Kalunga na nzwaina nous na vie normale to kuta na to solo là. OK. Mais le la bientôt so comme excellence honorable to so tient maboko. OK. Photo bimisa mutukati na biso. Si. Et ça idée malamu. Soka bimi.
Mais na kosenga maman soko bimi photo fonction comme ministre culture a. Moi et ça les bien. Pour osunga biso. Et le kongo te ngato pe sango mukwa bongo Félix Wazegwa mais yé pas occupé na makamba politique et ça ndenge na yé hein. Et na yo ka pas za muta témoin de cheveux mais ba benga na yé. Mukwa bongo otala ki nzembo a opi. Ça va. Ça va. Ça est bien. Clip kitoko. Ça va. Toko tatem. Na yango wana. Lelo mbutu ekomi. Makambo ekomi kobima. Ba lesbien, bwene ki batu musu ba condamné ya Gabi. Na kati ya théâtre. Tout surtout ka manika ye na théâtre. Na comprendre. Nzambe na ngai. Manika ye na théâtre toyoki yo. Côté ya ba Bellevue, ba lesi mbongo afinga côté ya ba Sila. Manike. Yo yakabu. Yebisa biso. Asala. Soka sali, yebisa ngana za. Mama kokima ngambula na mupepete. Ngai mama ngana mwana changu. Ngana mwana kingasanya suka o babele la rapena. Kingasanya suka. Place suka moi. Manike. Oh, ame konsa la mission. Abe tata 2-3 missions. Mama nako ki mission na 150 missions. Wana mama na biso boyeba. Makamu na biso toyebani. Sikoyo Bellevue na Sila. Baza baleki na ngai. Mais baza fonction moko. Oui. Yo manike un individu. Oye go kote na fonction ya batu. O banda ko ça va chroniqueur. Olobi? Ba comédien ba comme ba caméra de ba chroniqueur. Ba caméra? Ba camarade na ba comme ba chroniqueur. Oui, ba comme na ba ka. Et bon manike za chroniqueur. Kasi ba comme pe na ba chroniqueur na bango. Mais ba te. Bon. C'est que mutuna na porter parole na ye. Ba comme bongo. Ouais, ya go fingela e batu. Ba comme bongo. Bon, ce qui est ça bon. Bon, ngana ko pekisa bato bandima ba engager bango na musala wana. Na yo mo pesu na kati. Ngapi na kati ko ya bilobela. Mais yangai ezalaka ya ba wangila na ba golwa. Ko leka lisuda dan yo na maniki ndemo. Tozaka eloko moko. Eloko moko. Bon, lokola manike azo côté la Bellevue. Yo côté le Sila. Ngai pe na so yebisa Sila azwanga comme travailleur na ye. Tala. Bagolela. Sila. Ye comme Abakouk. Abakouk. Abakouk Sila. Omoni côté Bellevue ne bazi manike. Yo siko zwa ngai. Faut pas zwa yo Tika boy. So Sila zwinga. Oh, c'est fait ça si là. So si la zwingai. Alors ba te na zwa ba travailler. Tika. Mais mutakala na nkolo. Omoni nga na lingana kota likampamba te. Omoni kolo no yela ga manike. C'est que na zwi premier salaire. Omoni loko zo sala pe Bellevue. Batu bayaka kolobela pana e papa. Postoko ke kotela Bellevue. Atika na bo pamba te. $50 kuna zo telenga na gaga eli comme tawo ango. Met na za awo. Soka na minute na keka pa Bellevue. Non, c'est que tokende. Soto sisa. Soto silisia. $50 e telenga na. Eli comme to chango carburant. Eloko siko munaka. Batu bal tela ndeti 5 awa uti ko fete awa. Salut. Asomeli omuna ba comédien oyo ba ndefu apembe wana. Ba tete mikolo ba gisengi wana. Bango nyonso. Bana mibalo ya mineno basi bakoma ko utiliser. Tala mutu mandefu apembe bele. Basomeli uniforme. Théâtre na makambo ya. Ya mama mutu musuna théâtre tata libumu nene. Ko bangete. Moi ça ko utiliser. Bellevue a discipline les 100 comédiens. Maputa. La monyo. Bakepa ya ndeko na ngao ya de la foi ya njili. Balati. Siko mutu abongo. Pomba tu bakende ko fingela ebatu. Facile. Facile. Siko ngana ko sepela. Lokola maniki akena ngambo ya Bellevue.
nga funa ke na ngambo asila. Ah. Yo papa Babakou. Nga papa, c'est dit papa bilobela ya abakuka. Mais le gwana na Suisse pour omoni Belfi mbongo ebenda kaka bato. Ah. Omoni na lobby boy. Peut-être encore récupérer nga peto comme ade. Ah. Belfi azala mambwara te. Ndesa ko bazwi $50 bale fufu na Dakar. Akelo ba. Misala musuna vifo ko tika ngo. Oui. Na sali buzoba makasi. Ebe le faut tika. Tanit na minute on a comme na projet si la engagé ngai. Pour ne de ça. Pour omoni na zopete okuta na pena bango mibale. Ben oui. C'est-à-dire pas belle soko ki ato kana ko liete. Oh lia. Ana ba fille moko ya propre. Ah. Muko musuna komaka na kitika bwe pa. Na ko mbisa ko tumbeye. Ah. Belle vie. C'est que toi qui écoutes. Tant mbisa ko tumbeye ka bwe pa. Na monika ba fille ba komi ko dendela nga ka. Maman pardon. Une minute. Omoni makamba libele. Na expliquer ngo na lingala. Peut-être ne mutu nga moko expliquer peut-être na moi français. Papa s'il vous plaît. Hein? Pardon. Omoni que église c'est ça munene. Hein? Papa, pardon, sunga ngai. Yako ko pesa nga kitu wana. Yako ko kutu yi. Ameli yamba bakasi. Tomeleni na tongo. Papa, on a likamona mutu ko expliquer ya libele. Libele zokwa ya pamba pamba. Pardon, ndeko na ngai aide ngai nan. En français. Oui, non, toutefois, je commence d'abord à me présenter. Moi, c'est M. Moundé Diemani, candidat aux élections de 2023. Eh bien, je voulais un peu ouvrir une brèche concernant les problèmes de seins que mon ami vient d'évoquer. Je suis d'abord juriste en premier lieu. De libellé. Alors, les problèmes de libellé, en français, on parle de seins. Normalement, c'est contre les gammes. Nous voyons nos fils, nos filles, qui sont nos filles proprement dites, qui se promènent en sexy, en pleine ville. En tout cas, nous déplorons ces comportements-là. Nous ne savons pas quelle est vraiment l'éducation de base par rapport au papa et par rapport aux mamans. Et d'ailleurs, nous, papa, nous sortons quand même le matin, nous revenons en retard. Le soir. Mais ce sont des mamans qui restent avec nos filles, que nous avons mises au monde. Mais lorsqu'ils se promènent, vous allez voir, là où on a mis les boutons, lui maintenant a ouvert. Il se promène comme ça. Et en dehors de cela, il porte les cinglés. Ça provoque aussi la viol. Ça provoque les viols. Et puis en dehors de cela, c'est une tentative. Allez-y comprendre, tentative à la pudeur. Ce n'est pas bien. Oui. Nous vous appelons, en tout cas, compatriotes, de vous comporter comme il faut, de s'habiller normalement. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Pour protéger les libellés. Selon notre coutume. Selon notre coutume. Il est comme ma mère qui est là. Elle est bien habillée. Elle est bien habillée telle qu'elle est là. Hein? Elle est bien habillée. Oui. Pourquoi ne pas vous porter comme ça? Oui. Comme ça. Vous avez besoin de pantalons. Oui. Nous n'allons pas vous aimer parce que vous avez porté des mini-jupes. Non. Non. Nous non plus les sexy. Oui. Portez les habits convenablement. Nous allons vous aimer. C'est vous qui êtes nos mamans de la future. C'est ça au moins le souci. En tout cas, je salue en passant tous nos amis de Tchangou, nos amis de Moamba, nos amis de Funa, sans oublier Maman Irène avec Tadji, Nzamokili, mes enfants Borel, Madeleine. Donc, bienvenue. Je salue tout le monde, mes amis, mes condisciples de l'université. Surtout les avocats, les magistrats. Nous sommes là. C'est ça. Nous sommes là pour l'éducation de notre pays. Les gens disent aujourd'hui que non, le pouvoir judiciaire favorise le mal. Et pourtant, c'est le pouvoir exécutif qui est là, qui manipule, qui commande l'État. Tu connais le pouvoir exécutif? Oui, je connais le pouvoir en place. C'est ça au moins. Oui. En tout cas, merci. Okay. J'ai fini en passant. Nos frères, nos sœurs, n'acceptez pas que les filles puissent se promener nuit. Ce n'est pas notre doctrine. Oui. Nous ne sommes pas des Américains, nous ne sommes pas des Européens, nous sommes des Africains. Nous devons
nous habiller convenablement. Protéger ça. Protéger les seins. Que les mamans allaitent nos bébés, nos nouveaux bébés. Okay. On n'a pas besoin de vous voir nuit. Merci papa, bonne journée. En tout cas, merci beaucoup Sango. La chaise. Ah, la chaise. Naza mundene na mboko. Na comprendre. Papa Batou. Nga naza bongo. C'est un honorable. Ah. Oui, moi j'utilise même les honorables. Ah. Oui. Mais père, pas mettre moi bandika en français. Oui, français za bongo. Munongo na yote. Bongo na kimango pamba. Boyo pour reprocher le nyezangi. Quand obanga quand ngane monela, so na beti bandika na ba français allez. Oyo ko reprocher ngai. Ba nuit ya ba nuit. Nuit. Ah non. Prononciation. C'est le problème de prononciation. Voilà. Ozomona maman. Papa nanzelo lokotia. Kenga na lokota bongo. Eh, akipe libela na mabanga na epa. Dédicace ne tombera jamais, même au côté sigo. Ah, zakaje. Chango za miss makase. Makase zali. Eh. Ozola na maman. Teme zali ni guto. Non, na pesi. Ndé yango wana uti koloba. Pona likambu ya bandeko na biso ba comédien, pona baya gabi, pona théâtre. Tobongisa mukie. Tobenga na manikie. Soki bobengani manikie te kota Belleville, nga na koya na nga kota Sila. Ah. Okoma Abakouk. To koma Abakouk, papa Abakouk. Oh. To yindisa kaka. Tika boy. Oh. Ozomona, oui maman. Okoma Abakouk te, okoma Sila te, mais oboma moto. Na oboma moto. Manikie pe aotika mahambo wana. Tozolanda ba o bazolanda biso. Thème na biso ya lelo ezali nani oyo okoki kokumisa na nani oyo okoki kokumisa te na mukuse. Thème ya lelo yango. Oui. Oza na raison par rapport à thème wana. Si si. Kokumisa batu Baï français bazoloba qui porte parole. Yango ozoluka na pak babaku. Oui. Et kepeka bien na thème. Ouais. Maman kapashi na kozala mukuse na thème lelo poto kene mulai makasi te. Kokumisa batu. Nengo mona kanga na yaka kolobela Eunice Banzi. La fleur du jour, femme intelligente. Asa bien na boutique na ekuna na Belgique na Aloste. Nengo mona yaka kokumisa ADG Eric Mwamba. Boni voyage. Voyage désolé, bien, fallait na kende Égypte mais Congolais na Égypte azate. Ah. Na mona kola Libanda na boy na nga makambo Égypte. Na nile na nga voyage visé pour la nango na passeport na ngai. Yo soko kende Égypte kende na yo. Ndenge na yaka kokumisa le boss Guy Makwendo. Jackpot. Le boss Guy Makwendo jackpot. Yende jackpot original. Oh, ya pirate azala. Oh, ya pirate tu eko tshela biso baloyenga na makambo eliani. Tika boy. Jackpot original azali. Shalom peuple de Dieu, c'est moi frère Héritier Songo, le fils des promesses. Hello Kinshasa DRC, is your brother, Eza frère Nabino, Héritier Songo, le fils des promesses. Moi nabiso ya recrutement et c'est koki. Ba chanteuse, chanteur, instrumentiste, instrument nyoso betaka. Moi nabiso et sito bandi à recrutement mars, le 1er mars, ti fin il y a le 28 avril. Ceux qui osent la besoin nabiso au contacter biso instrument nyoso betaka, o yembaka, o binaka, o salaka nyoso ezotanga musique, toza na besoin na yo. O tinde biso kombo na o tinde biso numéro na yo, toko save vango. Après le 28 avril, les dates na biso ya suka pona kozwa ba chanteur to ba chanteuse na ba instrumentiste. Nzamba pambola biso, nzamba bénir biso ko bosa na te ko tinda kombo na numéro na yo poto kotisa na projet to zalango. God bless you. C'est frère Héritier Songo. Merci. I'm Lydia Bayo. Welcome.
La Jaqueta Women's Blazers, faites des choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Désormais, la Jaqueta a lancé pour vous son nouvelle usine moderne avec de matériel ultra moderne. Pour vous satisfaire, pour vous rendre toujours chic. Femmes, notre marque de blazers La Jaqueta vous renforce la confiance en vous-même. Désormais, marchez avec assurance. Chopez la dernière tendance de votre vêtement durable et accessible. Sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web. Votre usine La Jaqueta est basée en Afrique du Sud et elle a la capacité de fabriquer et de traiter toutes vos commandes qui vous seront adressées et vous l'expédiez où que vous soyez. Exemple, Lubumbashi, Kinshasa. La Jaqueta Women Blazers, c'est le meilleur des femmes. Nazaranga Moroté, ma chaîne YouTube est ébélée et surtout ma chaîne Oyo Elobela Kaka Makambu Ianzambi. La TV, je vous recommande tous de vous abonner là-bas. Chez ma soeur, vous serez vraiment jamais déçus parce qu'il y a des édifications totales avec Jésus-Christ là-bas. Abonnez-vous massivement, vous serez jamais déçus. Instagram naezali Charlène Tamputu. Ok Instagram, on s'abonne à Charlène Tamputu. Facebook naie La TV, chaîne YouTube La TV. Pour vos édifications, vous ne serez jamais déçus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Voilà. La Jaconde Agency, meilleure agence pour vos décorations, fêtes de mariage, fêtes d'anniversaire, collation de grades académiques, demande de mariage. En tout cas, je vous recommande celle adresse de décoration. Le meilleur à Kinshasa, c'est La Jaconde. Pour vos meilleurs moments, je vous recommande La Jaconde Agency. Hâtez-vous de contacter ces numéros, c'est JB La Jaconde Agency, le meilleur de sa génération. Il y aura des réductions pour le compte de Capage Télévision. C'est l'adresse La Jaconde. JB Agency. Contactez-les, appelez. Maman Kapashi. Dadi. Batu mususu na vie. Mutu andima amisala kaka porte-parole na epo atali bolamu na eleki ebele. Mutu azo sunganga mingi, mutu azo salanga bolamu. Tika na lobelaka ye, tika na kota likambo na ye. Mezana batu mususu abotemi na do ya ki leader. Batu basalela kaye musala ya kolobela ye. Ye azaka na système ya kaka kipaka kokolo. Okoko yo bandi ko sala ye musala. Okoko yo bandi ko lobela ye. Mais ye baka tongo moko e ko sukelo mabe. Ndozo mona batebele bazo bwa kisa ba musicien. Tika boy. Eza lokola batu ba ye bandi ko lobela likamu na yo. Batu bandi ko lobela ndenge tout ça période de élection boy. Maman, soki ozui obimi député Fozonga, obengisa lisusu bango, opesa bango liloba ya remerciement. Okomona mutu mususu likambu na ye, balobeli lobeli ye, bacheli ye makelele esimbi, tongo etani anyamuki na ye. Siko tangu yo zo nyamuka bongo zo kende bongo, tobenga yango nini. Okopesa leson nini na batu oyo bazo selo musala.
Pour le long mboka o maman même ko lobela mutu eza métier. Ben oui. Pour eza mboka ba risque. Ebele. Okoko bonga pe na bilobela. Si si. Vive ko chito pe na bilobela. Oui. C'est-à-dire maman kapashi na vie balobela ka mutu nyonso te. Mutu nyonso te ko la porte-parole na ye. Qui porte-parole les a très très important, so que même na gouvernement. Porte-parole. Il y a gouvernement. Pour ceux qui likambo eza yenda ko loba ba confirmer likambo ke pana. Même na ba orchestre. Même na ba star. Si si. Même na bato bazo sala o fondation telle. Un netingai. Nasa porte-parole, il y a Eric Mwamba. Oui. Agence de voyage Eric Travel. Nasa porte-parole, il y a Yuni Shibandi. Ouais. Nasa porte-parole, il y a Guy Makwendo Jackpot. Nasa porte-parole, il y a Batou Ebele. Au Bazaba partenaire Nangai. Nasa porte-parole, il y a PDG Mosengo, MMPT. PDG Mosengo, MMPT. C'est-à-dire, Moutounio Soyoka Natanga a comme une émission. Nasa porte-parole Nangai. Souka Nango, Nazo, c'est l'appel le foot Nangai. Osomona mais ça na batu musu sa longa motema na ngai afutanga te apesanga te tongo eten na lobeli midi époque oye naza kutu ko avertir batebele bazo sala be mission ma bena kombo mama omoni ngani naza boy bilo musu za katangu na yaka e commande boluka ninga opekisa ngai naza vrai mutu malade ya mutu soki na yeli yo ndo koloba akomi ko toucher place musu ko simba te to kata na biso kombe kata na kate e katani tala ningi na longisa ba Gaulois na bitumba ba wangila lelo Gaulois ça partout à se retrouver à paiement pour bien te Goldberg à YouTube ça mais faut ça va pas ça challenge il y a générique il y a Sebet il y a Bouzorbi et ça la mako va continuer faut là ça bon oui ils ont continué kaka mais oui tala na ba page à papa Hervé net ils ont préparé le 24 juin Stade des Martyrs Oyo et kozala ni mukolo ba ko présenter na miso abatu confirmer père spirituel ya ba Gaulois yeyo contre tous tino baluke la fere tout open na fanda pe na vandi na ngana fere na ngai na vandi na Jésus de Niansi na yeko comprendre ete musique ekufi biso zo kanisa yedeni azolo bela ba wangile yedeni nzoka azolo bela nde muninga na mutu ekolo mboka na bango ekota pe mwa biloko mususu ya mintenge oyo lo ba mintenge bango na bango bata mintenge te nako changer te mais nako bana pe ko tala soki na moni latini bazana problème na ye au secours te mais ozala ya mutabakuna soki na moni pe ba kofifine ba kofiyeti na ye au secours surtout mwana excuse on a lingaka te ba simba bina filé tika bo action de grâce tika bo mwana mobali wana ebi valeur obaka katati obaka katati ya kata pongani na chaba discipline bana okende supa na ete ye libo ya kotala ngati kangana ya kotala kai na boy biloko wana metinda maraka te yena musika pesa kana pasi ye fo monelongi na yo bokanga ba photo asepela to yaki kotala ye na yebi batu na ngai ti eza na mutu oyo bomonani te mosepeli nani te ba Gaulois baza ba responsable ba Gaulois baza ba responsable maman kapashi dadi lelo tokozala mulai te ndenge na yebisaki yo tokobongisa descente moko ya kitoko ngana yo tokende kotala bana etike tokende kotala ba mama vevi nazobonga maloko nzembo ese silaki na sisaki studio ya nzembu nazo préparer studio pour na ADG Ricky Mwamba soki na silisi nde tosali ba descente na biso boni Priska ya théâtre puisque ya théâtre ya zali nayokaki likambo ya zemi Nzamba sunga mwana wana botama ngana ko récupérer ata mwana tika boy Priska nako zwa ata mwana mwana Priska ta sana elongi na ngai te mama kapashi bokita bomata nako zwa mwana wana pwani po nayoki papa zo mona na te lokola papa zomona na te Priska na sime ba responsable na sime ba responsabilité
Pour jamais, 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 maman, jamais, jamais. Oh, si c'est comme ça, n'a récupéré moi, na. Oui, n'a récupéré moi, na. Maïe ni ngana pamba. Et ni ngana pamba te. Nga il faut na récupérer moi na oya Priska. Et puis mon kilo est ça compliqué. Il est Priska na parce que ka baguna nga ité. Maman. Priska. Alors matériel. Te. Ni susu. Muto wanga na te. Oh kana moté maté. Priska. Tika boy. Priska. Bon, pour personne hein. Mais au karamote mate. Toko bongisa. Bongisa. Toko bongisa. Mais batunde bazo lobela makamba batnaninga mabe. Muninga likambo yé. Tantôt personne ngo pese mité. C'est ça. Hein? Ezaka neti libanga na mulilo. Moni internet lelo. Tala neti nga lobby. Joe Mystique, tia photo. Ba publier nga na mutaliboma ya boma. Na diaspora soki diaspora RDC ba publier ngai na mutaliboma ba lobi ngai wana na beli mutu ça dit internet eza mamba mais koko pakolo pe buso bana tongo na midi pe to bongisi mais bandeko na lobeli na nenga mabete lokwa na yoka kama kele la Priska eza ka mbote na pesi mbote pa ya Priska eza façon na ko pesi la mbote zo mona pour Priska pe asa parmi bana mama na ngai Ozomona? Ça va. Bata Dubaï. T'es Dubaï c'est ni. Toko kene su Dubaï te likona yo. Moni bino sobo keli kamute zuwa. Sama. Kana Dubaï, na kangé na makolo. Madame atikala ki na. Okanga makolo. Na Dubaï. Na Dubaï. Bible. Bible na Bible. Bible na sama. Na tangi na sisi. Okangi. Na tangi Bible na sisi. Joe Mystique mute balinga boye. Makasi. Makambo eko ya mboka ya zwa matière. Ça va to pesi bino nyo sombote. Tata ya likola pambola bino. Merci na Koko Dema. Tata pambola yo. Joe Mystique muteba. Tata pambola. Merci maman Kapache. Merci Dadi. Tokutani prochainement. Mama Waro. Mama ni mama. Mama Olive Lembe Kabila. Initiative Please OLK. Mama. Bobo tueza lolenge na yo. Kosalisa bato eza habitude na yo. Koyokela bato maweza comportement na yo. Olamwe polaka te mama. Kado akopesa yo nazomona te. Tika na peso ata kado ya loyemo. Po yango nde kotikala libela na libela. Mama Olive. Mama Olive moto aleki yo azate. Kota kosunga. Mama Olive moto aleki yo azate. Kota kokaba. Mama Olive moto aleki yo azate. Kota bo mama. Mama Olive moto aleki yo azate. Mote mama lamo. Mama Olive moto aleki yo azate. Mama na biso. Mama Olive moto aleki yo azate. Kongo mobimba. Mama Olive moto aleki yo azate. Mama ya baka difficile. Moto aleki yo azate. Mama ya ba solution. Moto aleki yo azate. Mama ya ba religion nyonso pe ya ba congolais. Mama Olive Lembe Kabila na pesa ye nini mama oyo nani akutana na yo atikala lolenge yaki Mama Olivier mama Mama sociale mama Tabita na biso mama Mama ni mame mama Olive Kabila Nzambe Mama Waro Mama ya bana bitike Mama ya baebazanga tina Ça c'est Colbert de YouTube Un contre tous Frappe na le frappe na retour
lite ya kanda oya kotelemela mama Olive Lembe Kabila na initiative plus na ye façon na kopapolela ye akolapa tata pambola biso mama ni mame mama initiative plus mama posa ya mitema ya bana na bato azosunga mingi kasi na kitunga na yabo mama maka ezokota te mama waro mama ya baveve mama Olive Lembe Kabila tata pambola yo bakongolais tosambelaka mingi mpona mama Olive Lembe Kabila ye nde solution ya bakongolais ah mama mama waro mama ni mama ah mama Olive Lembe Kabila initiative please ah nzambe nazongi lisuna mboko yo mama waro azwa swe na ngai ba youtuber bana tiktok ba page facebook tembo ya mama yango yo bopanza na yo kasako Capage TV. Capage TV.